Bandeko, mwana ya lekingi moko te, bolobele mabe, bokotsa bango na makambo oyo. Ezala bana ya Nana Ketchup, ezala bana ya Niki Menga, nyonso bakosala, soki ezali penza bango mutu bazosala, to nyonso bakoloba, bokotsa bango te, bolobela bango mabe te, ata oya mwasi akomi na 19 ans, akomi majeur. Bolobela bango ata eloko moko te. Pona boyeba tina nazoloba bongo, bolandanga eza penza di serie. Eza bozo blessé bato ebele, pe bozo blessé ye moko le king. Bolandanga po bo comprendre. Soki olingaka Nana, soki olingaka le king, soki olingaka Niki Menga, boyeba eza penza kamoko grave, surtout en bref, soki ozo intéressé na situation oyo ezoleka na famille ya le king. Mbote ba papa, ba mama, bandeko, mbote ba rando na ba randonnette, mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te, mbote ba jeune garçon na ba jeune fille, mbote bana mike na ba bebe, mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko, foko yeba ezali boye. Ndeko na biso oyo ya mwasi, oyo abokolaka bana mibale ya basi, mama ya bana ya le king, Fally Ipupa, Niki Menga, bana na ye wana ndenge bozomona bango, bo felicitaka bango ndenge bazali. Parce que bakolaka na mama moko, bino moko, bozomona ndenge azali. Ata boyeba ete na kala, ata boye komona esikoyo, me modèle asali makambo, modèle bozoka bodio na ye, modèle makambo ezokende, ezolakisake muta bongo soko vandi na ye, eza maseki te. Alors bandeko, sikoyo mwana oya mwasi, oyo bokomi kolobela pote aposte soki eloko nini, pote na Facebook na ye apostaki soki saratola, pote soki na Instagram ne apostaki saratola, to azoteka basapatu, ou bien azofinga bato. Bandeko, boyeba mwana wana ya mwasi atangaka na ekole moko privé, ekole moko ya bana ya mikonzi bakendeke, ekole moko oyo etonda discipline. Alors mwana wana balongola ete aza renvoyé te, po aza na comportement ya bien, aza na discipline na éducation ya ekole. Alors bana wana elakisi baza na éducation ya bien. N'importe quel eloko bokomona, boyeba, selon nga nazomona eza bango te, mutu musutu azoposte. Mais soki bango mutu baposte, soki bango basali audio bafingi bino, bandeko bozwa yango grave te. Parce que ndenge na lobi, mwasi oyo bozo banga, oyo maloba zoloba, na makambo azosala, ezobangisa bino, bozo sentiri ke oyo mentalement aza na problème. Oyo vi amema ya bescro, ya ba manipulatrice, manipulateur. Alors mwasi wana oyo bozo mona isomo nkele, ye wana muta bokolaka bana wana. Banda babima na libongo na ye,
ti wana komi na 19 ans. Bandeko, mwasi oyo aza insupportable. Oyo ye moko confirmé kalanda le king na bambeli na bakop kobamba bozoka bien. Agressa aza mutu moko agressaka mobali, agressaka. En bref, mutu oyo alingi ye agressaka. Mutu oyo azokipe na ye agressaka. Mutu oyo asepeli azala molongani na ye agressaka. Mutu oyo abotisi ye bana. Elingi koloba po agresse bana o babimi na libomo na ye moko ezali pete. Pe bana wana soki bazala ba cicatrice te ezali grâce babotami na poto, grâce papa na bango azali, grâce ya bekoli batangaka. Yango wana mama wana fo abanga po abangaka pe même mentalement amemaka makambo ne différent. Alors bana wana soki basali likambo bandeko bokamwa te parce que bakokosala yango na coup d'émotion po baza embêté. Soki botie tembe bozonga na video oyo Niki Menga azolakisa zemi azosala video musique ezobeta na ndako TV ezolakisa bapaya bavandi wana. Bolanda bien scène ona lobi na bandeli sala neti yo oza wana oza mwana wana obozoloba ya 19 ans. Mwana vandi devant ordinateur aza kotanga azotala Instagram te me azotanga po aza mutu azosala makambo na ye azotanga po baza na confinement. Donc confinement lakisaki te ke classe ekatani non bazotanga me na ndako. Donc mwana ntango avandaki na internet aza kozwa cours. Donc cours en direct ya école bino tu boyebi yango examen o bazokende sala sikoyo ezali po atangaki na ndako. Alors bolanda bien na scène o bomonaki na video mama azolakisa zemi ya lokuta d'abord batie susu musique ezobeta na télévision bato baza wana bazoseka bazomela bazolia ale azotanga epuis ntango azotanga alingi azwa bapoint bien alingi nekole bamona ye kaza mayele ndenge bamonaka ye. Sikoyo botala nanu ambiance ezali bisika azotanga bazo ambete ye nanu ye moko bazo comprendre te ke ndenge confinement eza classe ekatani te bapemi te me bazotanga à domicile na internet. Me mama azo ambete mwana apart koambete atie susu zemi ya lokuta po akosa papa akosa mokili. Bandeko bozala na place ya mwana wana na mutu eloko nini kotravailler. Sikoyo na bato bavandi wana bazoseka. En plus mikolo wana kaka zemi elekaki lobi nango balingi lisusu alobela mama na bango malobi te. Sima nango makambo azo vivre na ndako na mama na bango boyebi te. Makambo mama na bango azosala boyebi te. Donc mwana wana azobundana premièrement po atonga vie na ye po aza na 19 ans. Baklase na ye ezokende na kosila azobundana po asala baexamen na ye azobundana po copain na ye abimaka na ye azala fier na ye azobundana bakamarade na ye batiaka te na histoire ezoleka ekomi international. Makoso abengaki mama na bango bipolaire. To azobundana na camarade ya mama na bango bavandaki pa na bango na bana makambo eleki na internet. Azobundana na makambo ebele oyo na age na 19 ans akokobundana nango te. Bandeko bana wana bazo souffrir bango zo bazo vivre BSD bazo vivre raison papa te bazo vivre tort ya mama te.
bango bazo vivre problème munene na famille na bango, problème munene na ba vie na bango, problème munene na mokili oyo. Donc bana wana bazalaka déjà tourmenté kokola na mama oyo bino moko bozomona soka za camarade na bino po binenge kozala te, soka za yaya na yo oyebi ndenge kozala te, soka za leki na yo oyebi ndenge kozala te, bongo soka za mama na yo oyebi te, soka bando bomba ba cicatrice ndenge nini na baku wa bando beta yo. Alors sikoyo bana wana babima na libungu na ye bakola na ye oyo nyonso asalaka na bango mwaye bakima ngo eza te, bakende place akokima eza te, sikoyo oyo ya monene oyeli bango. Alors bandeko eloko na kosenga na bino kaka soki penza bozo défendre Nana Ketchup, bozo défendre les King, bozo na souci ya famille ya les King, bozali pour tanti tata Tina, boza pour Niki Yemoko. En tout cas bana wana ezala ya Nana ezala ya Niki Menga, tous les deux côtés bana wana baza ko souffrir. Même ya Nana Ketchup bazo souffrir. Bango heureusement bakoli na mama bipolaire te. Bon, na yebite so aza bipolaire, moi na confirmer exact. Mais bakoli na mama oyo aza stable. Pour Nana Ketchup aza stablement mental. Donc mutu ya Nana Ketchup banda zala muketilelo eza posé. Alors bana na ye bazo vivre na calme na contrôle grâce ya Nana Ketchup. Grâce teke pokaka bazo marcousis bana ya le King fali popa non. Grâce ya mama na bango. Mama na bango azali elombe mwasi, azali mwasi na kati ya basi, azali penza posé psychologiquement, philosophiquement, aza posé. Yango bana na ye baza na contrôle pe baza posé. Mais ba oyo baza pa ya Niki Menga ata na lobite bino moko boyebi sikoyo. Mais soki botali bo comparer na Nana Ketchup, d'avance bozo comparer déjà na Nana Ketchup, bozo mona bakoko comparer bangote. Baza même pas butuna moi, mais bazali planète Terre na Jupiter. Yango wana bandeko soki bozali vraiment na bolingi bo soutenir famille ya le King Fally Ipupa, bana wana nyonso bakosala bazaka bana bokipe 19 wana te, bokipe yango ata moke te, botala enfer o bavivraka na mama o bazana ye na satan te mena mama wana etanke bana bazali bana le King oyo fo bazala à l'aise ndenge bana oyo bazokola epai ya Nana Ketchup bazali à l'aise et stable na kati ya mitema na bango po mama na bango aza stable, azala stable pe naza sir akozala toujours stable mentalement. Nga papa robona sala nini awa na soki sikakawa botika la malamu et ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Zana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, tata et boss des boss, il y a ni un danger. Donc on va accepter le la zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali.
JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza isaote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Bon, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Maman Lazana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va accepter le Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza isaote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bon, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Maman Lazana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va accepter le Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza isaote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.